Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, The King is back. Yo bon Espoir des King. Faut s'abonner à De gros bisous à vous tous qui avez choisi Nouvelle Tendance comme chaîne d'attache. De gros bisous à vous et merci pour votre fidélité à cette émission Les Étoiles. Vraiment, je ne peux pas commencer cette émission sans appeler ça. Merci à mon boss Alain Dele. Merci mon boss pour la confiance que vous me faites. RK Mouchanga Champions League, merci Nayo pour grâce à vos conseils na onde Moussala Oizo Kendeliboso. Louison Nkofo de Bill Gates à Londres. Sans oublier Patricia Tibala de moi-même. Des gros bisous à vous. Sur ces plateaux, quand on a fait Bino, on a CP Sarabino. Donc on a Bengue Rabino Batou, Bozana Bango besoin. Natala Kibobi, Amina, tu as besoin maman top. Donc sur ces plateaux, on a maman top. C'est avec elle que nous allons passer un moment où il y a un maître au mingi théâtre. Lelo toza libanda ya mambo théâtre tozo lobela na maman phénomène divorce ndenge komi ko sala maloko ambula vraiment et comme lokola époque mabali zo sala mebele et puis ezo umela na honte et panzani nango donc toza ka wana te poto betaka non nous parlons de tout au ezo concerné vie ya biso normalement c'est avec maman. Ah, mais quand on expliquer les phénomènes là, divorce, et salama pourquoi, ma balle et salama belé, bazo liambongo, et puis après un temps les parents sont déçus pour le divorce. Vraiment, ils ont profité, couper ça, bambote nangai, na dadi mavungu prêtre. Hein, Dadi Mavungu vraiment balobion des prêtres vraiment jusqu'à le coffre à batu ya Veramboyo na bengi kaka maman top nde bolobaki na na plateau. Bonjour maman top. Bonjour ma fille Aminata Kalombo, ça va? Ça va maman vraiment amoni bien habillée d'abord. Merci beaucoup ma fille. Oh les maman absolument ya catalogue. Les maman absolument catalogue maman. Ce qui dans le bail le lona benga une émission ça parce que phénomène à divorce ou il est qui mais maman soit les qui n'a émission maman zo côté la cabane mibal maman expliquer biso no phénomène à divorce na tango ya bino pe zalaka kande ya biso komi boy bon phénomène à divorce ça ba na biso lelo patience des athées na libala neti biso baswahili to benga libala kombo vimilia oui ezo signifier supporter biso tozarata ozo bala ba parents na yo bazo ba tant on a nos mobile yo relaxa ba parents tant bo bandi fiançailles ti mobile azui mukanda po ya obala bino aya ko bala yo déjà ba bandi ko côté ya yo na ndako voilà bazo laxo qu'est-ce que libala biso pe to ko na batata na bino to supportaki to mona eka kabisengo te na kati ya libala pa ceza bololo ezanga ipeza. Mais sauf que bana biso ya lelo balingi ngaité balingi bololoté balinga soukali c'est ça le problème aux hommes à chaque fois ba divorce au mona babalani lelo bo sepeli après une année divorce c'est ça. Mais maman ozolo basiko bana ba o balingi soukali bololoté za basi to bibali bango nyonso na basi na mibali. Mais faut vraiment mingi zo za banani divorce éviter za basi nde baza ko baza la base ou bien eza mibali. Mingi va en cause na mona la majorité et ko ezaka penza basi mibali pe baza hein protocole baté que 100% basi non mibali pe baza mais mingi ezaka basi penza nde mutu baza vraiment problème moi c'est peut-être ako kanga mobali ni na mwasi hein yango te otindo boya mobali na yango te supporter était peut-être ezanelo moko ezanga pa no yango bimisaka papa libanda c'est contrôlé bon ce communique 100% ça la no papa bien ou qui paka bien et kazo maneka libanda et comme maintenant la problème soit tu retiens na ba prière soit tu as conseiller azamutu un jour a obongwama ne mo pena mibali pe mususu bazaka ba impensia a comme on a moi c'est peut-être na ba erreur mo par exemple ya cuisine. Par exemple, il y a habillement, par exemple, il y a chambre, et ça biloko papa, ce que l'on moi c'est na yo te yaye, la qui ça y,
ozo comprendre la qui c'est babi mi balé et l'équipe moko na malamu mais papa mususu oyo azana ye impatient au monde aller mususu commencer à moi c'est na libanda moi c'est nga kutuboye asoka ça par exemple moi moko na libanda yo la ta bien moi c'est na utaiba la tate moi c'est na nga yeba koloba te moi c'est na eza bien te yango monde les autres indika ba divorce eza libelé bana biso bo batela mabala eza pasi soko ke na église au monde baninga mabolongo ezo mona pasi ba genou ezaki pembe comme noir ka pona koluka libala tango yo zwi yango eza ngolo eza grâce oza spécialité mais yeba pe ko batela pe ko saisir opportunité yango voilà maman ndo lobi ke soki mobala bimina mwasi eza raison te oboyaye au moins te wana ozo encourager ba mibali bazaka na pipi ambulant wana bazoloba mama to pasteur lobaki atana kei na pipi na nga ambulant na tamboli nango nazonga kaka ba osambela au moins to ozo encourager bango nazo encourager bango te tozoloba tozo tanga ba moko ya ba cause oyo ezo sala ba divorce moi si muso supporta kambanda te tango ale mususu pe amonite ayoki yandi maka même o ya yoke et puis conseil na opesa na mostadi bala kolingaka te ko tiaka mato ino na libanda ko tiela ka mobile no pe ba ange gardien te lingaka yo moko soko moni yo moko ibande aussi ça na mobile na yo likambo ezalaka oyoki na mona mobile no peut-être oyibite a via libala na azela rapé yo o longwa par exemple ya kota ou soit ya balate yo bala peut-être jalousie wana alukaka moyenne ya ko kabulo na mobile na faut que ça na discernement. Vous comprenez? Tant que vous avez la fière, que vous bester ba libanda et ba ozela. Na ba ujana. Ba za libanda surtout ba ko ba yema be. Bana na nde ba yesomo. Ba ngone ba ina trouble mikolo na Congo, pe na monde. Oui, wana za conseil dans la minute yo, ba se mabala na sengi na bino, Nathalie Babia o ya Christian Human. Yoka conseil awa, mi fi misuri, vera mboyo, po kanga papa jusqu'à loko fait bien. Yoka conseil à maman top nanga moko na kati maintenant maman sikoyo pona sikoyo mabala ngwe vanda kasi yo pesa no ba oyo no ya mibali na conseil parce que ngana mona basi to zana so facile souple mais mibali nde ato saleli nyonso mama ba obi makaka en tout cas nana ba plainte ya minata yebisa mama zo côté ya mibali ngala ba kité na oswana mama a côté ya mibali te elle est là pour la biso nyonso tout maman conseil na maman conseil au moni problème ya infidélité ya mobali azui moi si par exemple le banda eza banda na ancien testament eza eloko yo pona kosilisa ngo ezosenga ba prière ebele. Tu vois, et je sais que moi si on a zala moi c'est ba genou ou ya fuka maka au bible ezolo ba femme sage bâtit sa maison azala vraiment yé tant au bible lobi femme sage bâtit sa maison et a kitoko nzoto te eza moi c'est akati ngana lobaka eza moi c'est akati na bizaleli mobali soki na yebi couple moko boye yena mobali ne bazala kaka moi c'est ça chrétienne hein mobali asambela raté voilà. Mobile soka oti musala kutaka dia moi ça servi est déjà bloqué tout la table est déjà prête mais avant les fois finga na moi si personne comme comment toucher ba parents na aller il est passé ka comme finga ba parents mbali kara bon mais moi ça sambela ba doléance l'équipe pas pasteur ba doléance l'équipe ba ibsi ba côté ba bon pasteur à côté ya le bon ma sœur trop c'est trop tout ça ndene c'est ça simbate to na pratique somba joie bidon. Il y a 5 litres de maï. Je vois verre. Ce qui est voiture en balle na yo et koti, aujourd'hui maï wana un verre d'eau au meli. Mon bal est en akoya finger yo kolobane le côté finger tout un an après 2-3 journées comme ça là. À respecter pe quand ndenge ba expliquer qui est bidon maï à la zui un verre d'eau à meli mon bal ya finger et le côté lo bilo beaucoup balabi c'est que moi ça n'a changé. Na fingi 3 jours et 3 fois mobile nanga moi c'est nanga répondre te et sali que mobile a bongwami mobile a fingi sur moi cité mobile qui prière au moins que gagner âme mais yo moi sur zala ka mobile sera fingi yo pe fo fingai ata so sambela on dit ma pasteur no tepe a croire na nzambe oyo sambela raté bible bi femme soyez soumise tant on a le baboué ba maman ba mona ka on dit na côté la mbale de toute façon mobile a sa chef
mobali aza chef. Donc il faut que tous se soumettre liboso na bango. Tant on a zolo baboye maman pasteur igeti lembi antibal azoyo kanga na ser contredit ngate pour la nité Gisèle Zangwa ba maman pasteur na pesi mbote nanga la chanteuse vraiment oya yembela kanzamba n'esprit en vérité mami nzungu ya Antoine Nzungu. Tant on a zolo baboye tita bokole la femme douce. Donc tant on a lo baboye ba contredit ngate ba mona que oui maman to pasaka na besoin bana basi bo kita botika mibali ba mata eza oyo nzambe pouvoir apesa bango et ngate tant nzambe lobi créons l'homme à notre image. Est-ce qu'akelaka yo akelanga akela mobali donc nzambe apesa mobali bokondi yango na lobana mwasi soyez soumises et femmes aimez vos maris. Pardon, mari aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Donc, comme il quitte ça, maman top mutayi na ngote nzambe yemo kwa yana ngobanda na Bible. C'est ça. Vraiment, clin d'œil à toi, Nansili Sanga, donc, ah oui, ça, Royinda, mais maman, il s'habille sur ce connaître, n'a pas foyer. Donc là, lui, n'a pas tout, n'a pas ce qu'on comme que papa n'a pas à 5 blocs, il y a une qualité. Est-ce que vous êtes obligé de faire pour nous soumission? Bon, Bamakambouane, eza bongote. Eza bongote oza mwasi, tango yo ki lem so demande ya papa bongo. Oza mutu, oko ke no pe na toilette, on se soigner pour zongeza normal et ma bête pour na bakatikati ya butu tobe barama bangai banini pe yaka. Eza normal. Eza long naturel. Ba solo wana ndenge nzamba sala ngo. Otelemika ko po mais ante brosser au saigne surtout ka pour non s'appeler Sarah papa. Et un problème tin. Donc pour non s'appeler ça et ngai pardon makamweza obeba ngai lelo na kina zuma matop na ye pour na muta bongisa libala na ye. Donc ce qui a eu baby ah on a un sous problème na ngate hein on a sous problème na ngate maman siko na lobby ba comme pe ko bisa sous système mususu pour na okanga mobile bakisi bazotekela suna bazandu wana elengelenge sukali na ebite est-ce que ça solo maman bakisi wana oyebi ba ife na ngote à la longue et ya na nini salela ka mayo eza naturel bible lobi l'eau c'est la vie salela mai na yo eza naturel nzambe asala ki ona bakisi te asala ki ona bikela te asala ki ona bitia te nzambe asala au naturel continue toujours na naturel na yo yebaka ndenge nini okoki ko se soigner de façon que mobile na yo azala rapé à l'aise c'est tout babiloko wana ba inconvénient to yebite hein bon na ebité pourtant alingaki yo osala ki bikela wana te okanga ki te pourquoi les bosu bolinga nisko lingo kanga par rapport à quoi tant ya yaki yo mtokanga ki obeyo mtobengaki obengaki ete ayaki na ndenge na ye wana nazo profiter na pesa mbote na ngana mavala moemba ya maître chance moemba mado moemba Brigitte moemba do famille moemba bakanga Angleterre pour na ninte prince toya un prince à Manchester na kati Angleterre kuna na pesi ba salutation bisika oza fatu kanda moni kanda donc na pesi yende leader à bakanda nyonso ba salutation pour na nite Alain Maliki ba salutation bisika bozali penza kuna voilà. Merci ngape na profiter na pesa mbote na ngana les grands paroliers la radio Belgique Alexis Ngangala donc les seuls paroliers la minute Alexis Ngangala vraiment maman top kande toujours continuer ka wana maintenant maman yebisanga yi eza question tout c'est utaki peka na ba niveau poto wana maman ce qu'on ndinga zolo ba makambo to sambelaka aussi mobali oazo satisfaire yote robo manope libala parce que ça doit satisfaire yote parce que bango ceux qui moi ça doit satisfaire yote maman c'est et comme ma raison valable non elle est comme ça ce que yozu mobile moi doit satisfaire yote la mbetu orobomano libala na otolo belo mona début ake mutako karaté so muninga yebite papa monike muninga yebite la kisai comme pe moi si peso komoni mobile yebite la kisai c'est ça comme malibala ezanango raison ti eza raison te moto akoka nde to na se mokila moyo azati tozaka alem so pa mwana nga na apprendre pe yo poye pa maman ou apprendre rien n'empêche au laksa muninga o nani o laksa muninga o ya yebite ete papa basala ka boy bakena papa muninga pona sepela na linga ka boy lakse papa par exemple ba point faible na yo papa nga pona sepela na linga ka soit na poitrine nga simba soit na linga ka na sexe na nga babilo mo ngana lakisa papa ayeba ke non moi sinanga po akomana na esenga ka boy papa pendenge moko fungulela mo sino vérité bo comme dia muntu montant bo balani 1 + 1 comme déjà 1 divorce c'est sa solution ti
et solution te OK soit pe o muso ça c'est excès au bail de souci ko ba no divorcer kaka c'est mais o yo zana ila qui c'est ce qui a évité coquette la jolie ça nga ibisa yo lobi coquette comme bientôt voilà patoche moto moko soin bientôt bon ba bozwa na bino mama top marraine coquette la bi Aminata kalo mama top azoloba eza passe pour muta ko kangonde ya zokote la mingi ba papa mais au moni en réalité ça on bongote donc maman zo éclaircir biso ndenge dini bala ndenge nini obatela papa coquette naza pour ba papa te naza pour bino nyonso sauf que toujours te bino nyonso à laisser ou apprendre et ils dépend des grands amours azo recevoir makambo voilà donc maman mon bali donc ça on comprend bien tout tika bona maboko nzambe pour ba on ba ka ba chef nzambe ne solution nyonso nzambe solution nyonso puis nzambe mutaloba mobali aza mokonzi bokonzi ya mobali et ute pa nzambe yango wana moi mobali mutayaka balobi bien l'homme quittera ozo comprendre mobali mutazo quitter à s'attacher na yo nde bokomi une seule chair voilà donc mobali mokonzi mobali mutu abimisa mbonga libala mobali mutu akozwa ndako akofuta mobali mutu akokipe mobali mutu akolatisa yo mobali mutu akobotisa yo akotia banana na libumu donc mobali aza chef donc ngaf siko na profiter na yebisa siko ba papa ezata yeso maman zo loba boye ale bino siko bozu siko pipi wana komi siko ya mama lobi te boza ba chef na makambo susu de mama lobi même motema ezaka moko hein s'il y a un problème obeni moi sinayo ezate que moi si soit salaire rêve OK ko luka ba ujana po ba onde mikolo ba onde makambo donc bozala ensemble koyoka nande c'est bien leo na loba to soma mbo théâtre te leo na loba to soma mbo ya makambo ya moi sina mobali o etel parce que ba foyer belezo beba ba maman abiso baza ba maman basi ba salaki ba e masolo onde ezalaki ba onde bazo éclaircir biso très bien ya onde ezo salaki ba mabala evandara normal. Des gros bisous à toi Karine Manessa na lingara yo makasi Naomi Barcelone na ana mama, des gros bisous à toi. Maintenant maman na ebité sikoyo neti biso basi boy ndeto kanga mibali na basiti kangi yo sa scandale est-ce que soki moi no mobile yo biso mama na kangi tata kangi Aminata na mobile mususu réaction no ezani wana peka il faut olimbisa. Oui, Bible lobby te que c'est comme toi divorcé lobby okoki ko limbisa te pour ko ko limbisa te tout dépend de toi nengo moni likambo ndengo o recevoir likambo on so mwana ayo yebsa papa qui na moni maman na mobile est-ce que papa penza o ça un papa responsable est-ce que koyoka mwana wana vraiment un papa responsable qu'est-ce qu'il prouve que mwana yebsa vérité et puis ni l'axi mwana que mutu wana ninga telemina maman za mobile na vous en avez preuve. Je crois qu'il y a un papa responsable à Ondimangote. À la maman, soit tu as bien mon sinaïe, à tout n'y est bon. Moutouana, par exemple, aux Zalaki na Zalaki na. Maintenant, là, moi, si payé banning à cause de défendre. Zala clair na explication na yo de façon et créer ba makam sous-souté. Tu vois, et créer makam sous-souté. Voilà pour nouvelle akoyo que ça passe mon amutema. Oh bah moi sono kuna na moi mobile et ça la passe mon makasi. Et ça normal paysan naturel ndenzamba salango. Kita toi maintenant so muninga pe moko tuni yo. Ça la pe na mutema malamu ya ko répondre muninga po et ça la pe muninga mabete. Voilà. Voilà, évidemment, vous avez que émission Lelo est vraiment pour la vie. Donc, émission Lelo, tous autres touchés, et là, vous pouvez faire ça ma balle parce qu'il y a beaucoup de divorces. Et comme ça, la maman balle, comme le cola, et là, il y a G, il y a Osaranango, et tout. Alors, c'est pas bien. Maman au lobby, oui. Bah, qui soit là, d'autres que l'Arabie soit là, il Soukal. Ça n'a rien à voir dans ma balle. Maïkaka, nde Osalake. Moi si ozala bien maman siko yebisanga mobali oyo ki okangi vraiment na moi si boui okangi na moi si ozongi na ndako aye pe na buto azu courage pour le bike ba on est ba chef azu pe courage asenga yo mama betu yebisanga ta kutu ba lobi yango mama opesaka na facilité na kando ozanango problème ezanini mibala on peut ba ba ta maboma te baza ba tout mama ya maboma baza tango kangi par exemple na monsi azamutu. Bon, problème pe à basi musu sezalaka tango kangi mobali na monsi ndenge wana aller o manquer mobali na miso abatu
oyokisi esoni zuwa soit obundi au moins so obundi na nzela ndenge wana opesi mbamomba na no valeur apaiser yo ti or ntango omoni bongo peut-être okokende bonjour mobali no ntango amoni yo ayebi kelo nasala eza mabe soki aza mobali ya malamu awozonga soki mpe azongi te peut-être abangi koya mbala moko ayebi nano tension nao na miniti wana te ndenge eza aluki tension nano ekita aye na butu soki mobali omoni ke problème wana elekei la journée na butu esali ke asengi osatisfaire ye eza signe ya komikitisa eza signe ya komikitisa eza signe ya pardon ezalaka te moto asengo pardon non basini mosusu elakisaka ke moto oyo asengi babenga yango ni asengi relation ezonga oyo ebebaki aluki tozonga na harmonie nde mama wana obebisi eza signe ya pardon et puis yatiaka na motu na ozala na ebisolo momo nga na na expérience ya vie koleka soki ndenge na eke yo boyi yoka na yebisa yo mwasi oboye ntango yo osiliki oboyi wi ntango yo boye bito kofungoli porte lisusu akendaki kuna nga mnafungolaki porte oza capable ya kokanga yango te oza femme sage faut kanga porte mwasi mobali na yo amonake wi mwasi na nga malgré tout oyebi mibali bazala bango baya mike bokomprenaka bango te mama likama ngo nde yango wana balobi ke mama azokotelaka bango je te dis la vérité mibali bazalaka baya mike mobali soki asali mabe moko boye amoni oréagir te esalaka ke abongwama azonga mobali nazo biso vérité mobali abimaka yaka babuto mobali abimaka yaka x temps mobali abimaka oservaka ye bien okipaka ye bien okokisaka banani babesoin na ye ake mosala orepasele ye nini tout et tout je te dis ma fille mobali akozonga na yebiso yo ntango mosusu soki azalaka na bango 5 na libanda azokita ti omoni mpe oganye procès mais lokola bino bana lelo bolingaka totie bosalaka erreur mama otie totie kaka tokeka bongo kaka otie totie omoi teke bino bato bozala baperdante basi mwasi moto azala perdante mpo mwasi aza fleur fo zana moto asopelako mai mpo fleur yango ezalaka toujours ya kongala mpo soki eza te yo lobi okonuna mobali aza toujours ya solo comme ça nga na profiter na pesa po asopela nga mai mama mon kachama mon chéri mais je na okanga yo na olia na minu oui maman ka ndenge ezala en tout cas ambiance eza awa donc bazala moko lokwa ba miki yango bozokanisa kwa mama okotela bino te na terme na na kilokele je crois balokele nyonso Cécile Ngengele mama Rose Bombula bakoyokanga donc tolobaka botomali ati wana elaksi ke mwasi azalaka na mwana mokete mwasi okozala na 30 ans ou 25 ans ozi mobali ya 40 ans ya 50 ans aza bebe na mpo banda kosalela ye nyonso mama na asalela ye na bomwana kutu yo okodeborde okomopesa ye na bana est ce que yo osokola mobali no na bassin na kati ya bassin mama nasomba eva bassin moko ya monene baobenga yango mama voilà eza na chambre voilà soko osalaka yango c'est bien soko osalaka yango vraiment na félicité yo basi ye bosokola bapapa papa azalaka ne bebe sokoli ye awuti mosala olongoli ye chemise olongoli ye chaussure ata mabe ezalaki tika ye apema moto awuti mosala oyebi te nini akutani nango na bakolege na ye swati na nzela bisika ye na transport mpe kolobisa ezalaka ebelebele na bachauffeur na baninga na biso bakolege na kati ya batransport nakokoma oyebi ke makelele ekimisaka mobali mwasi oyo alobaka mingi mobali akimaka ndako comment préférer que passer journée ne soit pas ba camarade nae aille juste la nuit pour dormir au moins te ko za moi so bimisi mobali libanda il faut à la femme douce yeba ko supporter et puis ko maîtriser ma erreur mobile non mama kwa misa seconde voilà ça la mabeta ça la guerre mama tika boye nzambe na nga makambo eswisaka mutu yango wana makambo nasilisanga oya bato papi opona mama zoswisa biso mutunde yango wana basalaka erreur mibali basalaka mabe te basalaka erreur mobali asalaka mabe te ntango bakela mobali na jardin de deske mobali asalaka mabe ntango mwasi aye kobebisa aye kosumuka monzeto nzambe alobaki balia te mbuma wana mwasi ale na mabe na ye wana mobali aye kotombe na erreur ale aye kolia mpe mbuma o mwasi aliesaki ye
Mon boss alendele, c'est ça solo. Ma maman le beda solo. Zamba ya tuni ada nini bokomi boyo. O ada zongi se kasi moi so pesa ngati. Ma be oyo chaki pembeni nanga yango na yimiminga na erreur. Donc réponse wana seconde bango ba ngi ce que ba diembe yango. Ah. La nzamba apesa bango. Au sokolier na bassin, au salignoso après lobby a question sali bêtise. Place biso basi to zande yango. Erreur bino bosala ka mobile azan mutu. Anzambete. Quand nzambe mutasala ka erreur te mobile asala. Kaka nzambe mutasala erreur te mobile asala ka erreur. Asa mutu. Awi nzamba limbise ndeni. Soka komi saint. Saint zaka mutu monza. Voilà, maman nanga et bilenga bebo zongo absolument émission les étoiles avec Aminata Kalombo. Vraiment na linga rabino makasi yango na linga osarara. Obino bolinga. Boba nanga Aminata Kalombo to na besoin mama top. Po mikolo ye ba conseil na e ça la bien même soubi ba bilanga Aminata mama top o côté la neka ba mibali. Aminata mama top o ça ba bien c'est vraiment ça ma bé. Mais quand même quelque part maman na épé na raison to lo ba marenga pe na ngam na bino ponga na ngape moi si mais quelque part maman azo peut ça fait conseil à bien donc maman to comme na so dako ke ko chiter na lingi oyebisa basi moi conseil ya suka pour vraiment ba kanga oya bango ba mibali ba bouger te maman sko atape okangi boy to kanga to tikela bomba le kampepe au juste bazo bunga kan et okangi ye makasi to et otiki ye kasi na liberté na lobi boye bana na biso bobali bali bozingolo ko bala mobali tikela liberté ko sera mobali mingi te tika mobali liberté tikela mu pepe apema aza mutu aza besoin pema a respirer mu pepe onzamba pesa ye ko serrer mutu akobanda ko souffrir kayo mwasi yango moni ba cimetière etondi awo eza bien te ozo comprendre to tela pe vidéo mo batindele so kana poto kuna po makambo mingi mi on dirait ça en Europe tout le monde a pena mobali bakanga na ebita sala problème ni akena en prison moi c'est na simatika ko makana petit ya mobali ma prison boyo kota moi c'est na zeme mutatie zema ka petit ya mobali nae mususu vie kaka ya mobali o muniska ngana lobaka na basi ce n'est pas bien le mobile wana le quoi lingai moi sine mingi quand des bible bi mari aimer vos femmes le quoi lingai moi sine mingi akoki ko supporter choc wana te ami boma oso comprendre voilà yango na le barabasi basi ya mabala bo batela mibale pour le loi ato divorcer place mon côté ezangi ba problème bisika ko tunzambo ya sala mokili abwaka satan pour incompréhension côté la ki bango kuna bongo biso ka bato mokili oyo yesu kuta lobi yenzeta mo beso bongo biso ba oyo ata o divorcer ozu moi c'est okomi noko na basi mibala ba makango bango po okuta bongo na ba problème bisika problème ezangi ezate mobali oyo kokute saint na sa mabelo ya mokili ya masumo aza na ete alors batela mwasi mobali na yo saisir opportunité garder mobali na yo olobi lelo na boye Antoine lobokezwa Jean pasaka na ba défaut na ye mutazangi défaut azati na pesi bino ka conseil bo batela mbai na bino so moni mobali aza na mabe to aza na ba erreur ye bandenge ni na ko arranger yango de façon mobali na yo asala nini abongwama mibali pe bino pe boye ba bible bibolinga basi na bino bolinga bango vraiment na motema na bino mobimba bolinga bango likolo te bino pe mama zoloba bino pe bolinga basi na bino likolo te bolinga vraiment na motema mobimba que moi c'est ngata sali mabena yeba ndenga ko limbisa ye moi c'est nga par exemple ayebi ko lamba te ayebi masolamba etote ayebi masolanda kuta nda ko salite nini zo bon ko comme ça bon na pe kangu na hote soit pe kimia mibali pe bozwa kimia bolinga basi na bino basi pe ba souffrir trop likolo na bino en tout cas na lingi bino mingi boza malamu na pesi mbote na ngana dans international balobisa ki mbongo bali yango na mukolo moko te pona nini te en principe kanda la sagesse maman pasteur na pesi mbote na ngana Ornella la vraie balobi kanda babi Ornella zaka moko na kati ya monde ezande ye la vraie Ornella kanda na pesi mbote na nga na Ortine kanda balobi donc balobi yende lobi yende pona nini te sempako papa na nani oyo mobali ya nani oyo na pesi bambotela nga na bino nyonso eli mafido pona nini te ye moko nila boimbo mwasi ya mulai donc mwasi oyo asalaka ke mama topaliaka kitoko cuisine malonga donc pas nga obali bana na nga nyonso baza formé na pesi mbote na grande sœur na nga ye wana ye kotala nga be ya wato mwasi ya miss
famille wato mombaba mbote famille kanda kanda na lingi bino mingi Maman, na moi to kemba on passe na ba question balé ba tuna na tunité fona tuna. Maman ba lobby kasi pour na zotia bango à l'aise. Faut to pesa bango biloko combien de fois na journée. To zela bango ba senga biloko to biso peka boyo ba trop ba oye ba souté parce que ma belle bango leki au juste pour to kanga bango to ba no pesa bango combien de fois. Wana bino boko mobaka bango na ekolozo siko. Ekomi siko lisumu. Yo bana koloba na muninga no muntu mabele ki yonde saint yondo zaka saint na ina poser cette question Nazaka mama ngazaka siko yebisa siko biso to bana kopesa bango biloko ngo combien de fois po bakanga misu na bango misu eza pai mingi ba papa na Thérèse qui laisse pour na nini te Anthony Salama voilà Evelika na pesa Evelika na nga mama lupango na ngai Evelika donc mama lupango na nga moko donc bisika to pa vanda ka mama lupango na ye Evelika voilà to le baboy omoni na bolingo mobala sala ka devoir ya kolinga mwasi era bino bana mso sala mobala sala ka devoir ya kolinga mwasi mwasi mutakolisa ka bolingo ozolande mwasi mutakolisa ka bolingo na libo ya kana pesa bino bakour au pesi $100 na pesi au cours non manga na ba nango déjà lelo na futa déjà compte nanga déjà na somi stylo nanga na kae nanga na lisio na mbeto nanga na la kisio penza nde makamba ngo ezalaka kozela mobala singa kote yaya matisa bolingo te mobala ngo pe ya yo mokoti ozolala ni na butu zoye mobala la liboya mo la musina no moi ndenge ezalaka mo ba caresse ba nimba nyo na musumbala amona vraiment que mo sinanga vraiment que oui asepelaka na nga linganga kozelaka te mosusu aza na lali na patola jean mobala somba noka robe de chambre pyjama lala nango ono sombala aza mposo akotumba mbeka eza etumbelo na ye akotumba mbeka soki aza mobala alembaka na 4 fois 5 fois eza ya ye oza na un mois dire te soki ozoboya ozokokisa posa ya papa te sache toi ki ozosumuka même devant Dieu wana na yebiso ya mwana mama ngai pesa biloko Hervé Chino noir makambo inza pesa biloko nde mama lobi même 5 fois même. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillés. Nous avons awa na opala 24. Na croisement de la direction Cambiana venu par point wana kaka. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. etumbelo ko ezo dépendre na elieli na soka zaka gourmand tika ya liati ya kotonda tika ya liati ya kotonda mama na ngai Nathalie Babia tika ya liati ya kotonda il faut faire fatiga kae asoke musala lembi aozo soutien kotala batali banda te mais yo soko moni ko mobali yo moni punition de ciseaux omi kosi yango moni ba ya libanda soki bazui basala ka tout basala ke babosa na basi ndako eza berrer na bino mo ba première dame na pesi mbote na ba première dame nyonso ba mbote ba première dame nyonso tout na pesi bino ba gros bisous domicile Makenza bato papa Dilondole Makenza dolo gros bisous à toi Vera Mboyo ya bato ya jusqu'à le Kofi ba première dame nyonso y compris ya Minata Kalombo la professionnelle ngamo première dame maman la papa maman batela papa on ka lobi boy na bima ki dana mo bakanda moko bon na ozonga mbango faut sentir eza bongo mwana malamu achaka litoi pona koyoka bomoni mwana malamu ayokaka mingi aloba muke na profiter na pesa bino ba numéro na nga oyo ozana besoin abingi mama pesa numéro eza cours ata en ligne eza na monte kapa en ligne a pesa cours bozo déjà stylo déjà bozo déjà numéro voilà plus 243
otie 993 60 66 27 otie lisusu plus 243 84 237 15 wana kozwa nga moko mama top nazalaka nanga na bagarde du corps te sauf ke baange oyo nzambe atia oyo basalaka en sécurité nanga quoi. Oui, voilà. Napesa pasteur nanga Eric Bonyoma, ba salutation na monsi na ye mama Sandra, na bana na nyonso libota momba pona nini te pasteur Jonathan Mulaba, na pesi mbote nanga na bino nyonso bolinga kanga neti Gigi Bokole. En tout cas merci. Ce jour les kai kitoko na kati ya Congo, azongi merci na mboka wayo pona nini te Chita Bokole, na pesi mbote nanga na Bobo Bokole babi leader aba Bokole nde, leader aba Bokole nde za Bobo Bokole ye likolo western na C. Maman nangai maman Bobo Bokole ye likolo maman nangai Alpha Bokole Eric Bokole ba salutation vraiment na lingi bino mingi vraiment voilà vraiment comme na souda na suka ezaki bongo mama pesi conseil cours en ligne pesali maintenant maman on a lo ba ya suka. Hein? Parce que déjà, tu as déjà na souka. Maman, si tu as ba fille ba sa erreur pendant la période de chérie, ba mon ante. Mais qui dans ka sutu ki pour mon ba c'est que mukie. Yeb sa moi ça bon avant na libala. Bon, eza et simbate et komate. Donc déception la déception milelo. Eloko na eloko ezalaka na numéro. To banjungu na njungu ezalaka na numéro ya kifini kunango. Voilà. Omoni nini soki par exemple tozo lobaka po esengi to loba soko okutani na mobile par exemple ya nzoto minene fin de compte qui finit qu'on peut atteindre ka mesure wana soko okutani na mobile azanzamba sala nzoto mike okomesa nango kaka et puis d'abord bolingo to pe sentiment ezaka nango likamba grandeur te ezaka ka muto ayeba savoir faire c'est tout mutu pas nango ba kinela ye maibne ne ko manipuler ngo te allez et comme maman bominga pardon bakinela maïbo ayebi ko manipulation et comme nango passe na passe okomi na yebi mo mbali mo ba veteran sur mo na mi Barcelone maman bominga pardon comment c'est to komi ka 18h moi ça bandi ko lelo nazoka muto passe nazoka be mo bala yebi ka okima po aye bon manipuler te mais ba kinela yango die punition mais mutu mususu pas za nango ba pesa ya moyenne na ye ndengo na mais façon manipuler yango moi ça se retrouve à kaka c'est ça donc mais ça na ka mobile na onde nzamba sala ye o mais ça nango pe o bando ka pika bien et ça nango likamte ko ba o ba pona ka ba grandeur on za ba chel ba chel maman oyebi kenga yebi couple moko est-ce que mobile kinela yango moi so bi non boité tout ça horaire ma ça va ce jour no yo mona ati kilote bleu c'est que le rezate so voyez jour mona ati couleur kilote rouge c'est que yo mo mi le kela déjà ne tumbelo donc er outi musala oh et ça qui va horaire et comme moi ça y a le lobi kilote rouge lobi y a rouge c'est moi même rouge moi ça bien na encore sous te so ka longo le kilote na encore te aka bomi li bala na yeke na to pesa pe mi balo nzamba sala bango bongo ezakal elo moko psychologique donc elo quand on soit pe mutulo kwa mumbu na ote moi ça esclave na ote yeba pe ndenge oza yeba ndenge oza mi yeba mutu fa mi yeba façon nini ya kokinde na mutu banda na mutu malembe banda na mutu na ba façon oyo ke et permettre que moninga pe asepela azala satisfaite asepela pe azala l'aise po ezape armete po ezape armete ezape ki bomango te ozo yo ka bwana luzumu te oyo ezaka ye pou non bongo binte papa pardon mi yeba ndenge oza oza ekuluzu yeba ndenge ko memango c'est ça mon boss va vivre au milieu de vraiment je vous assure ah ouais ça qui ambiance moro totale maman moi souka na c'est pas non de permettre la émission maman merci beaucoup ngape na c'est pour considérer nga ko benga déjà za considération nzamba pambolo sala na weekend liboso koyebisa ba mama olia bitia chande bo mesana ko tia somba matalatu mwana ya ba chinois na mais oizaka pembe kosombo ya chocolat oizaka pembe te salela ka yango kozala tango uti kosokoloza na pochette na omokumbu ya pembe o pakoli yango ndambo otie ezalaka bien tango papa koya azokene tumbelo na ye azokutoza kaka donc nzele zaka bien quoi masolo pe zaka bien pour chaleur on a pe ma chaleur na nzoto ya mwasi quoi
nalingi bino mingi bato nyonso bamesana mpe balingaka mama to paleka na émission mpo nalobaka nanga kaka bien bato balobaka nalobaka bien nalingi bino mingi alataka bien alobaka bien ayaya nalingi bino mingi en tout cas merci oyo nyonso akozala na besoin ya conseil je suis là benga kaka nakonani nakoyamba yo et puis soko omoni koza na poto lingo ya congé benga na yo kaka tokokutana na biso tokoya kosolola bon ndako eza nango makambo nyonso eza nango kaka bien c'est ça makambo nyonso ekomarche nango bien c'est ça mais bobatela bapapa bakomi pasi baninga banyokoma na baeglise mabolongo moto apembe me mabolongo noir ya bagene nini azosala te mais yo ozwi ngolo akozala papa ngolo akozala première dame ezalaka batela eko bodina boyimbo vraiment je vous assure maman soki baobengo baozwa te se kolali so nalali na tia ateka azoyamba te alali na ye naa na besoin repos ya na moto monene bato minene balalaka pa mais nazalanga aline ozwanonga vraiment nazalanga problématique te na téléphone nayambaka moto nyonso na considéraka moto nyonso mpo naalanga mpe eloko te na mona bato pamba par rapport à quoi c'est ça. Merci beaucoup, vraiment. Ezalaki esengo mingi na profiter na pesa formule suka papi les rois balobi carte illimitée donc soko kutani na ye eza makambo vraiment je suis papi les rois carte illimitée mato paye apesi pe ba numéro de téléphone pour eya osopa boss Box sans sonité, boss sans sonité. Avant de boucler cette émission, vraiment, j'ai dit merci. Nabilo surtout. Jenny, pardon, Jenny Mouteba. Salutation na Jenny Mouteba. Jenny Mouteba, Minata Mouteba na pesi famille Mouteba nyonso ba salutation pour la nité Serge Luyeye, yende scénariste vraiment ya maman top pour mon ba film bien donc Serge Luyeye, ba salutation vraiment bisika donc Jenny Mouteba productrice à top quoi. Dada international, au moni ba conseil aux pas maman. Il faut profiter. Et ça, tu nous a déconnecté. Vraiment, des gros bisous à toi, Dada International. Ça qui est bon, on va aller à Ngom Kolomoro. Maman, on a comment passer? Maman, Dada International. Voilà, trop de love pour toi. Bisous. J'ai dit merci. Merci à la grande équipe technique qui nous. Mayaya, aux États-Unis, Françoise Vita, pour la nité mère rêver ma solution, il y a coupe-moi pape, mère rêver ma solution, ma salutation. Maman, il y a vu ça Françoise Vita. Sur la ligne nulle part. Agence Veragis Express, Babi Kounande Makambu, maman et pas jusqu'à le coffre. The big boss. Mayaya Oyoki. Et pas jusqu'à le coffre. Quand tu as nulle part. Tiens, on a Veragis Express pour l'année Makambu. Mayaya Yoki déjà. Vraiment, aussi si Nabiso pour Nalelo, dans ces pays, mais je ne peux pas oublier l'équipe technique Nanga. Alors là, je vois Hervé Chinois Noir. Hein? Merci Hervé Chinois Noir pour l'amour du travail bien fait. Vraiment, Botikala bien, Ezaïki Bongo. Amina Takalombo, la professionnelle. Il faut que la professionnelle. Donc, retrouvons-nous à la prochaine. Au revoir. Chinois. Maman, Chinois, tu n'as maman de la lati. Tu n'as maman de la lati. Tu n'as pas maman de likolo. Maman n'a pas joué à pied. Maman, yo. Je n'ai aucun gaïe. Boyo Kassam. Amona pendo kangi comme il kalumba kaina me alingi singa. Malamo okanisinga oyemba na moko oyepe na papa na te. Maman de ba conseil na yo zo lembi, zo pesa kanda, zo pesa mukusa na plante.